nyoso bozali ba nyoso bolingaka JKL Info News wana moni yemoko américain pio Nzambe Joël Lubula hein mon apoto ya tongo balobi vraiment malgré tout ça tout ça awa précisément na résidence familiale ya yemoko Mama Tchalamwana comme bino nyoso boyeba kike Mama Tchalamwana notre légende de la musique congolaise ne plus hein voilà oya utaki déjà kotika biso lelo déjà netolo babo les 10 à partir de 2h du matin, vers 2h du matin, Mama Tchalamwana, la reine des moutons, a chanté Kotika Biso Oyo. Et puis ça qui vraiment pas si mine, on a trouvé bon tout ça la Biso moko descendre sur terrain. Descendre sur terrain, toya koyo, katoya koye balibo te c'est que batu mususu, peut-être ba koza na moi ko lo batu un peu ko vérifier information ana, ce qui vraiment eza ya solo to pesa ya lokuta, yango ba journaliste ba vanda kate, il faut koyaka pona koyeba information avant de continuer. Je dis un grand merci à tous nos abonnés, hein, à tous nos abonnés. Un grand merci à vous tous qui nous fait confiance de partout dans le monde. Un grand merci à ma famille. Un grand merci à toi, à papi, hein, papi la pêche mbote siko zali parce que balobi soda un pico ya sur le terrain la pêche mbote. Et puis to continuer toujours à consommer JKL Info News, hein, parce que JKL Info News et il y a kanabanda kuna bino sans que botoke sans que totoke voilà tout ça awana de quoi ça pembe nangai bien que na mode toujours matanga moi pas si wana ezali to meka pe ko tuna papa moi quelqu'un mituna bonjour papa. Bonjour maman. Bonne santé. Santé na biso eza un peu moi mystique na makambo sango o to na makambo ko eli biso mokolo lelo. Voilà. Ouais. Sincère condoléances nano avant que to bana mituna na. Merci beaucoup maman, merci. Ba onyo so bazo tala yo na chaîne na biso JKL Info News naza posa ba yeba plus ozandani parce que ba mususu ba monyo pour la première fois. Ngai naza muto abinisaka batu toujours Chaber Kabengele kombo nanga na beta ba album ebele ya mamu national donc partout nazalaka na ye na misala nyonso ya mamu national donc akoki kosala mosala moko te sans kenga nazala nga naza soliste groupe pe chef d'orchestre lisusu. Voilà. Voilà papa Chaber moi ben impression na yeko tozala nini et puis sango ya mawana sango ya liwa wana oya ki lokola ba kaki na ba matoyi ya batu mususu ozwaki yango na ndenge nini na matoyi na yo. Mama na yebiso ke nandimaki te nandimi yango te donc na lamuki lelo na tongo po jeudi na utako solo na mama to sololi ayebisinga pe kayokaki pe mwa nzoto ederangeaki ye ngape nzoto pe ngabe mama ngape nanda ko bana pe ko déranger kaka ndenga meza ekozala ma épidémie to sololi esila ebisinga non to ko madame nanga zo bisanga yeke il faut madame nanga yebisinga ke il faut osalela nga nzembo moko na lingi na yembela Mama Tchalamwana na tango azana na bomoyi ngabe lik mabeza te bongo soko lingo yembele kaka sikoyo na minji to so na madame téléphone angeleli téléphone leli boye nazo kabazo tunanga ke mendenge ni makambo to zomona ba publication ba ni ngabi publication de oi Mama Tchalamwana kufinga bino eza wana ta mususu ba fausse information ngai nazo ata appel mon côté nete naza penza information wana te mais tango esalima ba 5 minutes 10 minutes en tout cas na lembaki banini tango ngabi na vérifier mbala moko boye na trouver ka solo penda mama na biso atiki biso Mama ya solo mama na biso atiki biso to ça pour ça toyeba osali na Mama Tchalamwana combien des années déjà oyo bozo collaborer ensemble. Ngai na Mama Tchalamwana tozo collaborer ensemble donc ça fait déjà banda Mobutu akenda ça que ba donc tant kaka Mobutu akei tozui mokonza sika Kabila le père Tchalamwana ye nangai ti lelo donc na recruta ba musicien belé ba nini ba mais nazana toujours ti lelo. Donc na sali ba moule belé na Tchalamwana koma loko mama na ngai donc Tchalamwana akolisi ngai et pas Tchalamwana na kota kuna mwana muke makasi naza muke mais lelo na komi mukolo tana ba mande fois pembe bimi et pas Mama Tchalamwana naza penda na ye na ba expérience belé na Mama Tchalamwana to meli mingi. Vraiment ça fait trop mal hein? Ça fait tellement mal au cœur quand la moto penda ba mesana qui vraiment ba ané belé bino moko boyo ki bino moko bobo donc c'est avec des larmes aux yeux. Voilà papa notre toute dernière question ça par rapport il y a maladie à maman. Maladie à maman bande déjà ko bella liboso to ezanini. Maman beli mingi te. Yango na utiko biso wake. Omoni ezala toujours santé ka ke bouger. Maman ba malaria tungisaka biso malaria banini mikolo kutu ezala mwa grippe batutu bazo bela oyo même ngapela na ngwa. Mais
tosololi ne kaka ndenge wana en tout cas tosololaki na ye azoloba bien sans problème azalaki na problème te mais kaka 3 jours 4 jours nazo comprendre naza surpris bazoyebisangaki mama Tchala mwana akufi donc en tout cas abeli mpenza mingi te mama Tchala mwana abeli mingi te. Tant que chef d'orchestre bato ebele oyo bazolanda biso libanda ya mboka bakoki ozala plus na posa ya bainformation et puis na bainformation mingi soit kocontacte yo bamosusu bakozala na posa peut-être batuna omwa numéro ya téléphone et puis koyeba babone souvenir nini oyo ogarde kozala pembeni ya mama Tchala mwana mamu national oyo autaye kotika biso epai ya mamu national nazala basouvenir ebele ya akoma tout d'abord loko mama na ngai talaka kado même nga personne nazo beta mais Tchala mwana kolisa ngai akomisanga professionnel donc po anini biso batu toyoka ka toya okoma ba professionnel pona koyoka loko na yoka ke mingi akomisanga professionnel voyage ni mama Tchala mwana ko salonga na otikala ezana ngote donc na kenda ba voyage mususu ku tata musale ezate mais na ke ikaka po anini na accompagner musala na ngai en tout cas et pas mama Tchala mwana zana ba souvenir ebele vi na nga mobimba na minute oyo epesi biso pasi mingi pasi makasi numéro na nga ezali numéro ya WhatsApp ezali 089 64 72 870 089 64 72 870 numéro ya Frisel ezali 090 20 66 259 090 20 66 259 numéro na ngango wana oyo nyonso akozala na posa ya bainformation banini soka bengi na numéro tokosolola kitoko. Voilà, toujours continuer toujours américain puis oyo nzambe na peso mote vraiment bisika ozali kaka bino moko ndenge bozo mona toujours continuer interview na biso na bana mama Tchala mwana ya famille na ba connaissance nyonso ba proche nyonso oyo nyonso akoloba moi un mois na eloko biso penda plus to yebi to moni mama aza pembe na biso vraiment kitoko mais to banana nous ko présenter ba condoléances na biso vraiment. Merci maman Chimène Peniel. Donc oh moi la maman penza na bando bina pane mukie donc tina koli donc passe kaka voilà bande ko bina pa mama banda bu mwana mukie uma to ngino to yeba mama Chimène sango wana o ekomeli biso lokola kake kande batu mususu baso nzima te eza ya solo te ezola ki ona no wapi ngala zale na ndako parce que na yebepé l'hôtel na vana ndako ba téléphone nga ki ya okanga matango fonga mikabona mona mutu ba bengi nga ki o Chimène oyebite camarade nga Chimène oyebite na yebite nini mama kufi donc na bande ko sokola bilamba na tiki biloko na moto donc lequel nga la nzima ki na nzima ki te donc na lequel nga grave donc na ntimi yango te. Voilà moi ba souvenir nini oyo ko koza nango parce que oza mutu moko oyo mesani trop na mama hein o mesani penda ba souvenir nini ya bolamu na ye oyo lelo lobi ovando lobi te ba souvenir ne ezebele donc eza ma ebele ya makasi ebele.
partagez, beau aimer, parce que ça m'a déchiré, c'est Kota qui. Partagez, beau aimer, parce que ça m'a déchiré, c'est Kota qui n'a qu'à t'emboka na biso, oh, biso nyoso, bana Congo nyoso de partout dans le monde, bazo la légende na bango mama Tchalamwana, la reine des moutouages. Oh, ya mesana ko sale la biso ba spectacle ya bien. Awa tozana neveu ya mama Tchalamwana Josué, na ebi ke bino tant bon on a déjà bilongi déjà bozo yeba déjà neveu ya mama Tchalamwana avant d'aller plus na mama Tchalamwana ba lekisa ba mama ebele ensemble. Mais tozo eta mingi te parce que ça na matanga mais moi ba kambwa c'est tellement important ma case parce que bino nyo sobosa na besoin pe boyo comme mama Tchalamwana qu'est-ce qui s'est passé pour tous plus ba danser c'est aussi ba danser mais tous soit peu membre ya famille parce que y en a amis est placé. Voilà, je suis bonjour déjà. Oui, bonjour madame. Bonne santé malgré d'abord mes condoléances. Merci. Merci beaucoup. Santé ça va par la grâce de Dieu. Voilà, je souhaite aux gens besoin plus surtout yeba nanu yo moko meka mpe koloba pour koloba que non journaliste wana kosa aux gens nani na famille ya mamu national. Bon. Ngai nazali lokola neve na ye. Nazali lokola neve na ye. Papa na ngai azali petit frère né propre. Na vandi na ye petango molai. Na sali na ye ba plus de 9 ans ou 10 ans, c'est comme on te vend. Atangi singai, ali singai, makambo ebele. Bon, je suis mingi tous en besoin plus to yeba mama Tchalamwana est-ce que abandé déjà kobela avant to kobela na e bandika ka na batan oya mukie oyo po bema etina liwa. Bon, malade ya maman normalement e bandi le loté. Maman banda obela depuis kala. Mama bando bela même ba makolo na yenyo somi balé bande ko vimba azai pe muta ba hypertension azaki vraiment muto monte ya ko supporter ba problème mususu que ça soit familial social politique etc. Bon, je suis le lot déjà maman Tchalamwana a ça déjà na morgue mais comme information ba ordre moko ebimi apparemment pas mobali na yeke mutu bon côté quel que soit membre ya famille akoki ko poussa na pembeni ya côté soit ko komona jusqu'à ce que ye moko mobali na son mari oyo akopesa oyo ye moko akopesa ordre jusqu'à nouvel ordre yo posa membre ya famille est-ce que boso courant na yango makambo wana to makambo mususu eza derrière wana au comment. Bon, makambo wana nazo kangoka ya pas journaliste nazo courant makambo wana te na minute ko to famille ke kuna na morgue place corps eza na balekisa ba mama ebele ensemble mais tozo eta mingi te parce que ça na matanga mais moi ba kambwa kolobe c'est tellement important ma case parce que bino nyo sobosa na besoin pe boyo comme mama Tchalamwana qu'est-ce qui s'est passé pour tous plus ba danser c'est aussi ba danser mais tous soit peu membre ya famille parce que y en a amis est placé. Voilà, je suis bonjour déjà. Oui, bonjour madame. Bonne santé malgré d'abord mes condoléances. Merci. Merci beaucoup. Santé ça va par la grâce de Dieu. Voilà, je souhaite aux gens besoin plus surtout yeba nanu yo moko meka mpe koloba pour koloba que non journaliste wana kosa aux gens nani na famille ya mamu national. Bon. Ngai nazali lokola neve na ye. Nazali lokola neve na ye. Papa na ngai azali petit frère né propre. Na vandi na ye petango molai. Na sali na ye ba plus de 9 ans ou 10 ans, c'est comme on te vend. Atangi singai, ali singai, makambo ebele. Bon, je suis mingi tous en besoin plus surtout yeba mama Tchalamwana est-ce que abandé déjà kobela avant to kobela na e bandika ka na batan oya mukie oyo po bema etina liwa. Bon, malade ya maman normalement e bandi le loté. Mama banda obela depuis kala. Mama bando bela même ba makolo na yenyo somi balé bande ko vimba azai pe muta ba hypertension azaki vraiment muto monte ya ko supporter ba problème mususu que ça soit familial social politique etc. Bon,
Je suis le lot déjà, maman Tchalamona a ça déjà dans la morgue, mais comme information, ordre moko ebimi apparemment et pas mobile na que mutu bon côté quel que soit membre de la famille a koki ko pousse na pembeni ya côté soit ko komona jusqu'à ce que yemoko mobile na son mari o ya kopesa o yemoko kopesa ordre jusqu'à nouvel ordre yo posa membre ya famille. Est-ce que vous au courant na yango makambo wana to makambo mususu eza derrière wana au comment? Bon, makambo wana nazo kangoka ya pas journaliste, nazo courant makambo wana te. Na minute ko to famille ke kuna na morgue. Place corps ezali. Famille ke kuna ba ba oni ba kosala. Pour ilobana mon côté eza ngoya ya ko empêcher makambo na kati ya famille na biso. À part lilobanzambe, ilobana eza ngoya mo te. Biso to sala nyonso esengi na biso to sala pona to lela mama na biso na honneur Peto kunda epe na honneur nyonso. Ok, poto kunda vraiment na honneur parce que maman Tchalamona za muto ya yebani makasi et puis azalaki tellement bien. Là dans hôpital ba dérangement e bande ko lande ti na hôpital. Donc ba biloko bongo muto akoki ko supporter ngo nyonso te. Akota ko hôpital nde muto nyonso akota. Ba traiter comme il faut. Ata 10 fois hôpital etikalité. Médicaments nyonso ba sombi. Mais Akoma qui peut bien, Azonga qui peut normal. J'avais vu même aussi sa publication sur Facebook, à saluer tout le monde. On a peine à Emma qui met une publication là. À tout cela, même là dans ces années, aux autres on a WhatsApp. À cela qui n'a eu, à EBCIT, je me porte très bien, sauf que j'ai des grippes. Moi, moi des têtes, moi, Mickey, ici. Mais aujourd'hui, le samedi, on nous apprend que la tante n'est plus. Mais tant maman Tchalamona a fait depuis 2 heures du matin, mais apparemment famille boye koye bango na retard makasi. Ça dit à quoi makambo nyonso wana? Apparemment ba bombela kibino makambo ebele et pas ya mobali na ye to ndengeni. Bon, quelque part aussi on peut dire ça, l'homme avait caché certaines choses. En réalité, akufi pe na air wana bango bazoloba te. Pour mususu bazoloba o akufi vendredi na 13h. Nous sommes à Koufi na 1h03 minutes. Nous sommes à Koufi na tonga lelo. Parce que moi, on m'a appris cette mauvaise nouvelle seulement ce matin. Donc, elle précise au vraiment à Koufi et Banité. Ok, elle précise vraiment à Koufi et Banité. Quand elle a bandé la licence, elle a intervenu à Bisso Loba qui a bandé à vendre awa. Mais ouais, qui kolonga par rapport à Yomo Kotondengene. Bon, na bande ko vanda awa na longaki par rapport ya makambo na ngamoko on akutana ki nango na mama. Yango mama lobaki na vanda susu na ndako na ete yango nakenda ko vanda na ndako ya mama o ya changa na mokili. Si siko na za ndako na ya. Mais à part wana ennemi ezaki te, discussion ezaki te, dispute ezaki te, na bande oleka na koti na pe mutu nyonso mbote so na melama ina meli. C'est non lia foufou na lié na bimi na ngana ke c'est tout. Mais tout de suite là Toyo qui n'a pas interview mususu oyo je suis au sali par rapport ya ba avion mon ko boye ba tiaka à l'époque là pour na bino notre famille à mamu bo bénéficier plus na ni na voyage wana ya Canada mais il y a certainement ba mususu o ba kenda quitter. Je ne sais pas ce qui vous expliquer moi est-ce que makamususu est en dehors il y a cause la makamususu est en dehors il y a oyo peut-être presque yebité ton ndengene. Bon, à l'époque de Laurent J familial, oh yaya olego nani, je suis bon on se 5 6 c'est tout. C'est bon mes condoléances vraiment je crois famille bosa la makasi mais d'autres dernières questions est-ce que maman tiki bana? Bon, elle avait des enfants mais ces enfants là à cet instant elles ne sont plus. Oui. Je souhaite courage et condoléances à toute la famille, vraiment. Je crois bien aussi, si vraiment déjà, je souhaite, comme déjà presque, le temps pour nous tous, interview à la famille, la danseuse, la danseur, la rappelé bino, la résidence familiale, il y a Mama Tcha, la moine, a déjà kotika biso. Déjà aujourd'hui, je rappelle bien, vers 2 h du matin, on a mis à la cinquantenaire. Très sincères condoléances à toute la famille biologique. Vraiment. Nous continuons cette interview, mesdames et messieurs.
Voilà, nous sommes de retour. Vous avez vu vous-même l'interview à Ndekonaye, tout le monde est venu, tout le monde est sous différentes personnes tout le monde est danseur, danseuse, mais qui moi ça témoignage il y a Mama Chalamwana, Lelo déjà 2h du matin, Lelo est les 10, Mama Chalamwana elle nous a quittés. Vraiment très sincère condoléances à toute la famille biologique ainsi que la famille artistique de notre légende Mama Chalamwana. Je sais très bien que le programme Soussou et Kobandakoya, Tokozalana mieux placé toujours, il y a quoi informer Bino. Parce que jusqu'à l'info news, et ça on a chaîne Bino pour nous informer Bino, pour nous quitter sur le terrain, pour nous causer actualité. Et puis, nouvelle, il y a Mama Kambunyo Sotoza, on a disponible pour vous. Je ne sais pas, pour moi, je compte déjà vous laisser, chers internautes. Un grand merci à toi, Joël Luboula, depuis Canada. Un grand merci à toi, Papi, parce que Babi, il y a mingi, Tozalakane, Papi qui coule. Papi qui coule, vraiment. Papi qui comme vraiment Frida House n'a pas son mot c'est cause parce que balobi bango penda ba ya kanandenge zaleli voilà na pesi bino son mot c'est ka bozali on se bolinga ka wini de la presse ma famille la famille qui Kambesi na pesi bino mot et puis bonne année na ba abonné na biso nyonso abonné na so nyonso et puis c'est ça condoléances encore na ba artiste musicien. Vraiment balobi que malgré tout l'absence il y a ba artiste belé bazate mais je crois bien ça jour à liboso bo tenir bango rigueur parce que bakoya parce que ba msusu baza ba tournage ba msusu baza qui un peu na ba déplacement bo tenir bango ba rigueur belé té absence il y a ba artiste musicien bazate mais je crois bien ça journée à liboso. Quant à moi je vous dis déjà portez-vous bien.